L'émission Mousseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Walandinho, c'est l'émission Mousseka Malheur Moderne. Voilà, je vais commencer en français et vers la fin, ce sera beaucoup plus en lingala. Cette vidéo aujourd'hui, je la fais pour rendre hommage à la mémoire de Aziza, qui a été très active au sein de la chaîne YouTube Émission Mousseka et également du restaurant social du même nom. Voilà, Aziza donc a travaillé ou bien a évolué avec nous durant 1 an et ensuite elle est tombée dans la maladie et nous l'avons accompagnée jusqu'à ces derniers jours, moi à distance et l'équipe sur place. Voilà, cette vidéo c'est pour faire aussi un appel à toute personne de bonne volonté qui a du cœur ou qui a eu cette conviction, qui se sent convaincu pour soutenir les enfants orphelins que Aziza laisse. Pour parler un peu d'Aziza, Aziza habitait, quand je l'ai connue, dans le quartier Bibois, dans la commune de Lansele. Et c'est lorsque je faisais des vidéos pour une autre de mes chaînes que je l'ai découvert. Et là, j'ai tout de suite vu qu'elle était passionnée de cuisine. Et je lui ai proposé au départ de faire quelques vidéos. Ensuite, je lui ai proposé d'être active comme bénévole au restaurant social. Donc vous pourrez voir dans quelques images que nous avons rassemblées Aziza dans ses œuvres, Aziza allant apporter de la nourriture aux malades du centre hospitalier qui se trouvait très proche du restaurant social, Aziza cuisinant pour les bénéficiaires, les veuves, les personnes malades, les orphelins, Aziza servant les enfants. Bref, Aziza a beaucoup contribué pour ce travail social qui ne peut être possible qu'avec des mains présentes sur place à Kinshasa. C'est vraiment pour cette raison que j'ai souhaité faire cette vidéo. Aziza nous a fait découvrir des recettes originales, des spécialités de sa région d'origine, des spécialités quinoises. Nous avons vu Aziza cuisiner son plat signature, le bouillon aux pommes de terre et aux pieds de porc. Ensuite, elle a cuisiné des misili, des spécialités du bandundu, recette d'engaïngaï, du bandundu. Elle était spécialiste pratiquement en tout parce que Aziza au départ travaillait dans un restaurant du quartier. Donc elle était polyvalente. Elle nous a fait découvrir sa recette de boulettes de mbika, la manière dont elle faisait son foufou. On a vu vraiment Aziza dans différentes recettes. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir la scolarité des 3 enfants que laisse Aziza, vous pouvez le faire via PayPal, bomokona YouTube, @yahoo.com. Si vous voulez entrer en contact avec moi pour pouvoir envoyer votre contribution d'une autre manière, contactez-moi via Facebook Messenger sous le pseudo de Malewa Moderne. Vous m'écrivez en privé et là je vous donnerai toutes les infos. Je tiens à remercier toutes ces personnes anonymes qui ont apporté leur petite contribution ou grande contribution lors des obsèques d'Aziza. Jusqu'à présent, il y a une personne qui a déposé de l'argent sur PayPal et je ne sais toujours pas qui est cette personne, mais ça prouve que les vraies personnes qui veulent aider n'ont pas besoin qu'on sache qui elles sont. Mais je recommande cette personne entre les mains du Seigneur, que le Seigneur la bénisse abondamment. C'est un geste qui nous a vraiment touchés. Je remercie aussi Maman Ange Kala, car Aziza avait fait une seule vidéo pour sa chaîne, une vidéo sur l'astuce, et elle n'a pas été indifférente et nous a envoyé également sa contribution. Je vous envoie aussi les remerciements des enfants d'Aziza pour tous vos gestes, pour tout le soutien. Toutes les paroles que vous avez envoyées sont arrivées à bon port. Certaines personnes m'ont donné des habits. Nous faisons le nécessaire pour faire parvenir. Ils ont déjà reçu un premier colis ici à Noël. Et nous espérons continuer à soutenir ces enfants avec ce que nous pourrons jusqu'à ce qu'ils atteignent au moins leur majorité. Voilà. Donc, vraiment, si quelqu'un de la famille d'Aziza regarde cette vidéo, je tenais à vous dire
que c'était une personne que je considérais beaucoup. Et c'était une personne que je n'oublierai jamais. Voilà. Bandeko tokomi sikoyo na parti na biso ya Lingala. Aziza o bozomona na bilili atambolaki elongo na biso kati na chaîne o émission Moseka. Ayaki liboso pona kolambaka ba recette kotalisa balandi na biso ba recette mosusu oyo ayebaki kosala. Simatango na ye kobanda likanisi ya restaurant social kuna na bibo ya bisika zaki ofanda andimaki kozala pe moko ya batu oyo bakolambela ba maladi bakoleka kotala bango na hôpital komemela bango mwa mai kosunga ba veuve kosunga ba orphelin. Donc asalaki musala ya social kati na émission Moseka. Yango na sengi na ba oyo baza na mitema ya kosunga bana na ye misato oyo ya tiki po bana wana mibale baza orphelin na ya tata na ya mama. Donc soko moni kokanisela bana wana okotinda contribution na ona bomoko na YouTube @yahoo.com ou bien olukinga na Facebook Messenger poto solo lango soko lingo tinda na moyen mususu. Na eko pesa merci mingi na bandeko oyo basutenaki deke bayokaki sango liwa na monaki ba geste na bino pe tokomisaki yango na famille. Voilà, tokomeka peut-être kocha bilili tango tosali remise na famille mais tokolongola son parce que tozana posa te boyoka boyebika na mboka na biso ndenge ezalaka bakokumisa wana vraiment tolingi yango te tolingi kaka po bomona ke réunion esalemaki na sima réunion wana bokomona représentant moko ya chaîne azalaki wana. Je pense que peut-être tolakisa même pas remise ya enveloppe ango mais bokomona ka boko comprendre kaka bafandisi bato eza po na koya kosala geste. Merci mingi na bandeko mingi oyo basutenaki na ntango ya pasi oyo. Bon, biso bato ya mokili toza bato ya curiosité toujours. Mingi bazokomela ngo nini elekaki parce que en tant que humain tondimaka liwa te tolingaka comprendre est-ce que akufi na accident akufi na nini. Bon, eza pe ya tabu te. Aziza eloko ememi eza mbasu ntango akotaki na maladi bandeko nyonso émission Moseka bazwaki charge wana akokende kotala ye 1 à 2 fois par semaine komemela ye lisungi ezala ya mbongo ezala kolia balandelaki azalaki abandonné te azalaki en contact nanga ti na dernier souffle na ye balandelaki pe na ndenge ba prière. Donc akotaki l'église sika bazalaki kolandela ye mais à un moment donné libota na ye epréféraki alanda traitement na ye na ndako. Voilà nde place esika ayaki kotika biso. Vraiment nzambe abatela bana na ye, nzambe oyo ba orphelin, nzambe oyo azaka solution na nyonso abatela bana na ye. Biso ba oyo totikali tosunga na ndenge tokoka parce que liwa eza pona biso nyonso. Biso batu tolati bo bazali abalati motema bo mama motema bo papa bo imagine kaka bana na minuto misusu bakolinga koyeba bana baza wapi baza na maboko ya famille ya Aziza. Naza en contact na bandeko na ye oyo batikali na bana na lopango ya famille. Voilà, tokolinga peut-être koproposaka bango ba activité soki tocreye na ngolu ya nzambe na 2022 mwa ba excursion mpona bana kozwazwa bango biloko moko ndenge wana bayaka pe de temps en temps na restaurant social bisika mama ya bango azaka kosala bafandi balexi journée balie. Voilà, oyo biso tokoki kosala yango wana lokola elongi Aziza ekotaki mwa ebele na chaîne oyo soki bo soutenir pe vidéo oyo et puis na décidaki pe vidéo nyonso eza na elongi Aziza na kati malgré YouTube ango donc aza tantôt plutôt lelo atie 10 cents lobi atie 3 cents nyonso toujours eza pona bana ya Aziza. Comme ça peut-être musala era sala ki ba vidéo ana peut-être miyeba ki teza nini nzambe sala ki koma semence atikaki po esunga taba ane na lipa po esunga taba na ye na kaye. Voilà bandeko na suki wana bolanda ka na bilili wana mo ba œuvre ya Aziza. Soki oza mutu liboso na chaîne oyo topesi yo mbote
hésitez pas à s'abonner, à soutenir chaîne Oyo. To la bilili et bloka kolia to la pe moko ba activité négozo salman restaurant social parce que eza chaîne moko culinaire mais à caractère social. Voilà. Fina cloche wana notification posanga ba vidéo na bisoté. Kola pa mola biso nyonso na mandako na biso esika tozali. Émission musika malea moderne. Et le bina bino, au revoir. Modèle coach na bisa la ki sabiso na pareil atinde so banda na mikila po. Comment na onini? Comment nango épichère. 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 Yango wana e bo comment na muso zani? Comment nango muso eze économe.
Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne.